Allez, dimanche. On a filmé à côté de nous. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Bon, tu as un cinquantenaire awa. Tu as un master awa. Depuis tu vendi. Bon, la personne a soumaki bakis nanganga moko. Donc, on a d'autres labino. Frère, tu as beau. Filmenga. Donc, Monsieur Kanda, nasumbi ba chloroquine nanga moko. Awa bakisi zate. Lelo baye lisusu chaque tongo bazoya que non kisi nano été ekoya après ekoya boy tout ça la réunion tous les jours bazoya kandengwana bino bomongoni même ba fiche ba malade like ça fiche ba malade izate bakona ba papier na bango bazokoma elo batu kombo melaki nini ezozanga tosali ba plainte topesi eloko ezozanga ba chloroquine ezozanga boye bakokende bamusu équipe musu ekoya. C'est quand même musique. Oh, tu peux ça bakis, bika bakis, c'est zo ya kande tout le temps. Tu vendis na bisu awa. Donc, exactement que non, tu zo bela ce qui ndeni. Depuis nga personnellement, depuis ça fait plus d'une semaine. Depuis la pesa, parce que nous ça l'examen ya na INRB suite exaté. Lobby, tu se révolta bisu tout, ba ton ministère de la santé va changer bango. Indien oyo na minute oyo nazo kende ko lakisa bino nde bakangi kadena libanda. Donc awa nazo fungola ba fenêtre porte ils a bloqué ba porte nyonso oyo donc tous a confiné mais to respirer exaté respiration exaté bakangi ba fenêtre wana ba tie ba vis donc ils ont respiré té bino mo boni ba condition tous a nango tous a ba masque na biso awa bon ba masque mi balé dans la France. Master Bisso comme mon Paul, il y a pendant la Norvège, il y a pendant la France. Depuis que Yoana, vous avez la santé. Ils ont dit que nos corona des bazos de diamatiser. Bon, peut-être que tu as la corona. Bon, peut-être que tu as des résultats. Depuis on a, tu vas dire qu'il y a donc, il y a des résolutions. Demain, l'obi n'a pas de manangai, n'a pas de donc, j'en ai marre. Ils ont dit que tu as besoin de l'année beaucoup bonheur. Baki si botel la baki ça, ils ont dit. Bazo kate la moto. Comprimé moko ba pesa ye ya chloroquine. Ole bo pesa ba plaquette moto alanda cure na ye pendant 8 jours ne balobi non. Ba musique bazo expliquer biso. Donc on en a marre na biloko ndengwana. C'est comme si biso to yaki oza cop nga personne ndenge nazo mona. Pour ces indiens oyo ezaki marché na été, ezaki marché ministère nani ba aller ba changer ba équipe tout ça, trop de complications, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Ba masa nanga lobi totomboka ki tobimaki libanda ba musu bakei et puis ba bengi bango bazongi na biso moko to yaki la bonne foi na biso ne tamuso bandoko ka fièvre na to kende basa nanga ba examen exactement non to bande ko bele non ezaki bonne foi mutu na mutu a senti tamuso bien te na ke non basa na ba test wana do mona ba to yaki mutu na mutu ke na ba nani to komi kuna ngana personne na kende na clinique na ngaliema ba lui place zate abi kende la vijana na kumpe na vijana kuna la beta 3 jours 3 jours ça qui sani na suminga mo kisa koso na koso na zomela kisi na kisi ko bien mais ba yako bien na téléphone oh oza positif ba yako tikanga yao depuis ba tikanga yao chloroquine za quitté rien du tout je peux acheter de mes propres frais $150 puisque chloroquine 10 comprimés ezali na $30 nde on moni to za déjà fatigué ngape na za fatigué na ko vendre na ba condition boy toilette ezaki bouché ba sali ezaki te tout ça bino momoni kaka lexa frère lexa ven les ba ko pesa biso ba mai on ko pesa ba moi biloko na ba moi kolia avant tout ezalaki te moi personnellement le lobby ce qui chloroquine ils a souté allez qu'est-ce que moi je sors ayeko se confiné nanga ndenge nanga voilà la zo pesa bino la zo lancer d'argent ni lobby ceux qui n'ont pas chloroquine, je sors. Bon, nazo laxabino, cinquantenaire rango. Oui, nazo laxabino partout aux hommes awa. Ba malade mususu bazali awa. Donc on a tous à 4 awa. Tous à ba malade mususu baza 3. Je crois mususu babimi, ba mususu bazali awa, baza 3, baza ba master na biso. Tout ça na monsieur l'abbé azawana, na frère na biso mususu.
Donc ils ont que tout ça la maladie moko boya danger ce qui ndenge nini. Vous comprenez? Bon, t'as la banane nyonso ils ont fermé. Tout batie ba vis. Tout se fermé. Donc ventilation exatée. Ventilation exatée. Ventilation exatée. Yango batie ba vis yango. Donc tout ba ventilation exatée. Yango. Donc moyen de respirer exaté, aération exatée. Bon, vous vous imaginez dans quelles conditions nous passons? Donc, on y a ce besoin de nazo laksabino yango. Donc, yangwana, lobby, ngai personnellement la kobima. Ça ne sert pas tout ça étouffé. Tout ça étouffé, bisou non so. Ba fenêtre na bisou musu yango. Bon, mona, ils a bloqué. Ils a bloqué. Yango baké ba vis, moi ko fongola exaté. Oh, moi ko fongola fenêtre exaté. Donc ventilation exatée. Donc ventilation exatée na katia na awa. Au monde. Donc yango non na sali vidéo oyo na ko balancer yango. Ndenge tozali awa, toza confiné mais dans de mauvaises conditions. Dans de mauvaises conditions, nazo laksa bino comment batie cadena kuna to comme là ba prisonnier, toza séquestré. Déjà séquestration. Ba toilette la bango yango yo. Awa on déplace douche to sokolaka. Au sokoli awa ba toilette nyo sudani yo eza bouché. Yango yo. Eza bouché dans la toilette. Ba toilette la ndenge ezali. Bon ni ba toilette. Nyonso eza fermé, eza bouché, ba vis. Batie ba vis awa. Ozomona toilette yango yo. Nana ina bango. Awa toilette homme. Tozokota. Botala ndenge ezali. Tout est bouché. Place à kusala masuba ezate. Bomoni. Oh, batu kusala pression, batu ko bomisaka muke. Mais ezaki boité. Nyonso. Nazo lakisa bino ba condition nini tozo vivre awa. Oh, ya basi tala ndenge ezali. Donc babiloko nyonso ese bukani. Nyonso ese bukani tout. Ese bukani ba papier toilette ezate. Nende bozomo na to papier toilette ezate. Oyo eza porte. Ba blokaki biso porte oyo bakangaki yango. Biso to pousser, to kasaki yango. Ezaki bloqué. O ba fenêtre tout c'est fermé, batia ba vis. Mulunge, tozoka mulunge awa tout. Bozomo na ba fenêtre nyonso eza vissé. La fenêtre nyonso eza vissé. Tout est vissé. Donc au fond la fenêtre ote nyonso ko banda tikuna na suka. Nane tozo kende boy. To ko matina suka kuna bo mona bino moko. Tout est vissé. Donc aération exatée. Donc nazo kende nazo la sabino aération exatée. Il n'y a pas d'aération. Donc, il y a un tozo laksabino awa. Awa, ce qu'on est sorti na biso. Mais tala, bacha cadena, bacha chaîne. Chaîne yangoyo. Bomoni, chaîne yangoyo, bacha cadena libanda, moyeto bima, ezate. Donc, dès au moni ba condition bacha biso. C'est comme si toza la kacha prison. Donc, dans la Kisibino, ba condition ni tozo vivre awa. Donc, lobby lundi, biso toko bima awa, tozo bima awa, toko n'est pas ministre, il y a santé. On a dit ça comment, tozo vivre ba condition oyo. On en a marre. On n'est pas des prisonniers. Va passer sur ba résultat, ba linko pesa ba résultat.
Bon, on a évité ce qu'ils ont Makambonini, on ne comprend rien. Nous sommes ba médecin bazoya, na évité le bazoya ko salate, bazoya biso depuis Tongo. Ata bazu ba attention le mokote ba ka bazu ka ba plainte. Au liaki, au salaki nini et c'est tout. Donc awa esika ba masalanga o mbeto langa nazali. Donc na présenter bino ndenge tozo passer ba condition awa. Moni, ko eza bilo wa kolia et aux autres libanda ni bazo mele biso. Ya kacha wa il faut que la temps somboni après sur 15 heures, ne ma il faut que benga bango. Bilo wa kolia zate. Ozomon. Ma papier mouchoir eza biso moto sombaki. Na ba savon wana. Tala sal ndenge zali. Bino mo boni sal ndenge za. Bon moni sal ndenge zali. Alors bazo chep sur na condition moko anormal. Donc yango na moni na sali vidéo oyo ce qui lobi to bimi to longwe bato balo baté non bato na ba série non eza révolte té puisque lobi to kende ka ndenge wana ba busu ba kenda ki ba ye ko zonga. Va faire comprendre des biso mais je vois pas que non ba condition ça bien té. Donc brièvement parlant, c'est ce que je fais comme vidéo. Je vais balancer ça, vous partager. Naturellement, ça la vidéo toute ma vie. Donc, première fois dans la vidéo, tout ça à Kinshasa, dans l'hôpital centenaire. Centenaire, dans les Indiens moko, il y a un kangabiso, na niwana chenwana, azu kadena kangi. Il ne veut rien savoir. Il paraît que Indien wana a betaka ministre moko ya santé, a giflaka il y a longtemps. Nous avons interpellé ba autorité, ba toutou, nous sommes des Congolais, on ne peut pas être maltraité comme ça. On n'est pas d'accord. Bon, on a fait ce message, vous partagez la vidéo, vous m'avez dit que vous avez corona, mais vous avez corona, du coup, vous avez beauté. Vous avez une maladie, vous avez des conditions, des symptômes. Vous avez des symptômes en côté. On a sali vidéo oyo. Donc, vous partagez yango. Bon, nakati.